Désormais en Ngaliema, la modernité a un nom. Salle polyvalente Exodus. Ngaliema a désormais une référence, une identité. Vous désirez passer vos séjours inoubliables dans un cadre luxueux où l'on vous traite comme un roi? Une seule adresse. Salle polyvalente Exodus. Exodus vous offre des appartements sur mesure, climatisés, propres et un personnel qualifié pour de fêtes inoubliables, des cérémonies professionnelles et rendre un dernier hommage mérité et digne. Exodus met à votre disposition deux grandes salles respectueuses. Dans la pote, on a besoin de ma perruque à Kitoko. Na Belgique, na Paris, partout aux alliés, Vanessa Airwig. Trocha numéro 9 on a la scène, on a le babonné de Rolex sur ma perruque, on a bon ma sorte nior sur ma perruque à Kitoko, ma coupe ya Milai, Vanessa Airwig, Azar on a la prime encore abordable. Pour ça ma perruque na yo, pour ciao robima chic, robima ngebu. Bonsoir, bonjour, Bissekanos de Bozali, c'est moi, Brown Cosmétique. J'ai eu beaucoup de messages, je nanga au salakaning pour atteindre la uniforme. Donc, na pour like sabino oyo eza mafuta ongamu kona salaka et telisaka eza pour na teint clair, bagam différents eza caramel, métis, chocolat. Pour na maintenir kaka ba crème ya maboko ezali, ba crème ya ba lèvres rose ezali. Donc, n'hésitez pas à contacter sur WhatsApp. Merci beaucoup, à bientôt. Mouah. Mais pour ton lobby, Ozali, Yanga.
pasi ata minoko kobwakanga te Yesu na ngai ata kutu na bungi nzela Nzambe na ngai napeleli yo zala pasi eleki nzoto me pourtant lobaki tokopambolama tokomi wapi ye olobi nini Nzambe na ngai sala yanga nsambo yo tikanga te soki asiki ngai akokweya nzambo yo jalanga ngai ye tata nzambe kasi yo ponaki ye yo pesaki ero asala nde mosungi nga mpe lokola yo poninga nasalela yo nini yo pesinga po te esunganga natelemi nasosela yo sunganga ebongo ngai oyo Yesu yoponinga lelo yo poninga mosali pona tatola komono pona nini ya ngai bomoi pasi minoko mpe kolela me pourtant lobi ozali yanga nakozala moto kasi mokila te okeseni ekozalanga na bapagano Nzambe nanga okobimiselanga mai ata na desert Nzambe nanga ngai nabengaka yo lete na dititre yawe yo nde ekimelo nanga Nzambe ngai nabetelaka yo tolo yaya osiminga na loboko dodo telemo kotikanga te Nzambe nanga ata pasi ata minoko kobwakanga te Yesu na ngai ata kutu na bungi nzela Nzambe na ngai napeleli yo zala pasi eleki nzoto me pourtant lobaki tokopambolama tokomi wapi ye olobi nini Nzambe na ngai sala yanga nsambo
nalingi avant apesa sangomono ya mawa kozango sango ya mawa kozango ezali mpona 9% ya majorité ya sali awawa ozali suffisamment mike mabe esengo ya mbengo toyebi eloko toye kosala donc libana morceau de bois. Celui-là, il est le mannequin pastoral. Dieu a pris tout son temps pour le créer. Il s'agit de l'homme de Dieu. Bonsoir, bonsoir. Il est écrit dans le livre, dans Genèse chapitre 1er, le verset 1er, au commencement, Dieu. Je voudrais que nous puissions commencer par prier pour placer Dieu à sa place. Excusez-moi la tautologie, mais Dieu c'est le premier. C'est même avant le premier. C'est lui-même le commencement et la fin. Daniel et Sylvie ont mis Dieu à la première place et leur mariage a pour fondement Jésus-Christ. Amen, amen. Alors nous allons prier. Je vous demanderai seulement d'avoir la tête inclinée en signe d'honneur parce que le mariage doit être honoré de tous. Amen. Père éternel, Dieu de gloire, tu as réuni ces jeunes, Seigneur, par le lien de mariage. Seigneur, beaucoup de jeunes peut-être ne peuvent faire autrement pour s'unir. Mais toi, tu as préféré le conduire dans tes voies et ils ont suivi ta voie. Seigneur, je voudrais te les récompenser et la fin de toutes choses. Je voudrais, Seigneur, te demander que tout ce que nous allons faire ce soir soit pour la gloire de ton Saint. Seigneur, nous abandonnons tout entre tes saintes mains. Tout ce que nous allons prendre, Papa, bénis chacun de nous qui sommes enseignés, Seigneur, et que ta grâce soit au milieu de nous, que ton sang nous couvre, Seigneur, fait que nous puissions nous réjouir ce soir, mais que nous puissions nous réjouir en Jésus-Christ. Que tout l'honneur et toute la gloire te reviennent dans le nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié, que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Bonne soirée à tous. Madame Anici Eseka Osako Sylvie Madame est née à Kinshasa le 1er janvier. J'en profite, mesdames et messieurs, pour vous présenter Madame Marguerite Wallo Dimoké. Papa et maman sont debout dans la salle. Merci papa, merci maman. Félicitations à vous.
Madame Namissi est originaire de la province du Centre, licenciée en comptabilité des supérieurs du commerce de la Gomé, ISC ensemble. Papibino, experte comptable, chrétienne fidèle de la méprose, avec la frite, bœuf et du chicken bean, et comme il dit, alors madame a pour son centre d'intérêt la musique gospel, la dramaturgie et la mise en scène. Je vous prie d'applaudir très très fort s'il vous plaît. Mais avant la mise à maman, j'aimerais vous présenter les personnes qui ont marqué sa zone sensible à Tassokalani, à Kobo Sanabamoti, pour avoir taillé sa vie artistique, taillé le groupe Vénus Océan. Si vous êtes là, je vous prie de vous applaudir pour moi. Voilà les amis pour les filles Kundela. Akunda. Oh, la spécifique à Pafuga. Les filles à Pafuga. Formidable. Véritablement, la dramaturgie qui m'emboutine, autorité morale. C'est des choses, on est toujours. Voilà, mon mesdames et messieurs, je vous présente le président de la République.
Besi, na yo,
ozali elikya nanga Yesu ozali makasi nanga yanga tema na pesi na yo ozali yanga yango motema na ngai na pesi na yo bobokono ekangi soto na ngai maladi na nzoto na ngai oyo lobi sala yanga sambo yo ya ozali elikya nanga Yesu ozali makasi nanga yanga tema na pesi na yo ozali yanga yango motema na ngai na pesi na yo bobokono ekangi soto na ngai maladi na nzoto na ngai oyo lobi osali yanga yango motima na ngai napesi na yo sala yanga sambo yo ya ozali elikya nanga Yesu ozali makasi nanga yanga tema na pesi na yo ozali yanga yango motema na ngai na pesi na yo bobokono ekangi soto na ngai maladi sala yanga sambo yo ya ozali elikya nanga Yesu ozali makasi nanga yanga tema na pesi na yo ozali yanga yango motema na ngai na pesi na yo bobokono ekangi soto na ngai maladi na nzoto na ngai oyo lobi sala yanga sambo yo ya ozali elikya nanga Yesu ozali makasi
napesi na yo. Ozali elikia nanga Yesu ozali makasi nanga Yanga tema na pesi na yo Ozali yanga Yango motema ngai na pesi na yo Ozali elikia nanga Yesu ozali makasi nanga Yanga tema na pesi na yo Ozali yanga Yango motema ngai na pesi na yo Désormais en Ngaliema, la modernité a un nom. Salle polyvalente Exodus. Ngaliema a désormais une référence, une identité. Vous désirez passer vos séjours inoubliables dans un cadre luxueux où l'on vous traite comme un roi? Une seule adresse. Salle polyvalente Exodus. Exodus vous offre des appartements sur mesure, climatisés, propres et un personnel qualifié pour de fêtes inoubliables, des cérémonies professionnelles et rendre un dernier hommage mérité et digne. Exodus met à votre disposition deux grandes salles respectives. Sika et Yui, avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, et là pour vous satisfaire bien sûr le femme, et là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches, la pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com et le numéro des contacts 06 05 50 23 18 06 05 50 23 18. Soyez les bienvenus. awa nzamina nayebi tisiko jour akolozwa mbongo ekomi bwendeni awa ka place makemba bayibinga mbongo. Nada, qu'est-ce qui se passe? nasubi na bilamba Nada, makambo mbongo salango awa namonaki ezalaka lobi na yo tino osala nini oyo eza agence ya transfert nde na pie mbongo nyonso de. Nada, agence ya transfert na nzela abaki ekipe adresse te ezalango likambo ya mbongo yebukoke. Ce n'est pas possible. Nada, moni na fimbo napesi awa zaya 1 minute opiso tumu na pata acha telefone biso ba biso mbongo na nzela kama mbare yeye ndiye mbongo ya mwasi yeye na mandeko ndio kwa baraka
Katanga pe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozala baboye agence na bino ya sur FBT ekomi na adresse ya sur chef Katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil est gratuit. Omoni makamba batanzela, botikela batwanzela, mais makamba transfert ya mbongo. Totikela ngo FBT. Misalane Kazinjo. Akemba Soko che. Bazui. Soki pe kuna bache. Tozui. Bazwa kaka. On sait jamais. Ya mami. Tokiei. Yozani kosina yuda ye yoni bangana talo. Yozani kosina yuda ye yoni bangana talo. Na bonzeli yo motema nanga ye. Ya Yesu na bonzeli yo motema nanga ya. Lokola abele abonza kimbeka. Eba ya papa na yembeli yo ni bangana Dawidi ye. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore comme il y a ça Peric Boy. Faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. Ça Exemple TV. Babi vous s'abonner belé à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Yaya, toyoka comme exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, non, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko, rien à dire.